www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakolier, ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Sokoko Makaka na Primuske. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Ça, mission d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Merci beaucoup, bonjour chers téléspectateurs. Nabalandi biso nyon sur le site Poto na Poto. Toza disu soana vraiment na malamu o isaka bino malamu o bino bolingaka o vraiment et c'est ça bino place parce que balobi même c'est apprendre ou à laisser. Ya malamu bozo ya mabebotika. Ya malamu bozo ya mabebotika vraiment toza wana disu na bino pona kolakisa bino de quoi nous sommes capables ya kokokisa ba posa na bino, de quoi nous sommes capables ya kosala ba demande na bino. Lelo disu naza awa na plateau na biso pona koyebisa bino continuité ya Maréchal. Continuité à Maréchal en tout cas, botala qui j'espère vidéo jeune bon benga qui Maréchal en tout cas il faut alors il faut savoir comment il est capable de causer la qui Maréchal. Donc pour nous nazo mona ke yenda za Maréchal. Bonjour Maréchal. Bonjour maman, ça va? Ah oui, ça va bien ayopé hein. C'est pelé. Merci beaucoup. Tous ça souvent parce que tu es na bosenga na ndo baki non to ko kata bon te faut l'accepter combien o yozali Maréchal. Bon tout na ngeza parce que il faut na poser la question. Bon tout na ngeza buyo baguna yo selon yo olinga mo sa zandini mukie munene mulai mukuse bassin plat ou comme mabele te ou comme ngai naibisa kiyo mukulwana naibisa kiyo ke non ngai mwasi azala munene azala mukie azala sondeni italingate o ngai italingeza libolo. Mon boss excusez elenga libolo na so ba te so bozo belenga libolo na zo lobela ngai mwasi azala mukie azala etalinga ite donc itai nyonso yoza c'est ça yeba ko bola pesa libolo bien si li dans libolo nenga libolo kaka libolo nde se libolo. Merci beaucoup. Donc pour yo moi si arose na ndingi nyonso même azala koka ndundu tout donc maman nabi libolo na insiste nabi mwasi faut na libolo so na libolo te waza mwasi te aza ndi na libolo azala muke azala libolo azala munene azala libolo azala koka azala libolo donc nga libolo nde libolo donc libolo pona nga ezande libolo libolo nde. Merci beaucoup Toza à Maréchal en tout cas merci mon boss Lamine Levo j'espère que vous aurez mambo babi ya boy bazui wapi nil par ailleurs vous s'abonner toujours na poto site na ya malamu site na bolinga ka site o elakisa kabino mambo belé ya malamu donc et pas na yo par rapport à ndenge olingaka o même la bolingo na mwasi bien sûr yo zaka trop libolo mais olingaka mwasi azana na yo ndenge nini que ce soit libolo est-ce que koyaka la lika ebembe po azaka na libolo yo sali ou comment? Non oui bon. La question merci la question là moni pour nga un an na se content na libolo ezaka libolo donc nga libolo à part ça moi si faut ba robalo là et ba position oignon sont nga zo proposer yo
Osons pas, il faut ça là. On présente maréchal, nami benga maréchal. Tous les tourelles nami tout cas le roi la Marie na Joseph T. Osons pas. La position où yonga no singa, yuso oza capable de ça lango. On est aux amours si malam. Mais maréchal le roi tabi na moi si msou pour mon appel yo pour kokina. Te munoko kaka. Ndenge lo ba na vient na nani. Mais nami bengi maréchal te. Est-ce nga bengi ba benga kanga de maréchal. Oh donc yo te ni batundi ba benga ko maréchal. Ba bengi nga pour comprendre o eza kati nanga. Osons pas. Ce qui na babenga maréchal pambate pour anime batali niveau ya makambo na zo sala mambonga na ça eleki niveau makasi que son âme repose en paix pour nabi que président biso Mobutu babenga ka maréchal à partir de mama ya ndako sala à partir ndinga ndeko kumbila mboka à partir ndinga zalaka ba kiteti na ye mindele bina batali babi non c'est un maréchal donc yo na ebisi yo que non mukongo oyo la mbetu trop mon mukongo to so tali yango ma tala non bien on a ça forme ya mbetu donc forme ya mbetu donc mukongo la mbetu trop de lali na mbetu trop donc na yebi mingi na zo ebisa yo donc na famille libolo oko sangata poka na zaki na tanga ba dante so azaka na tango wana ya sunga nga découvrir libolo bon yo banda kula la mwasi ndenge to mobali akoki yo banda la mwasi ndenge bon les pommes années ils ont ndenge sentiment mobali za nango ya mko mususu mbali roya ala ba kuti na attend ça ka rester ils ont moi ça vous fandi vous attend ça caresse donc ils ont par rapport à moment où écouter libolo n'est-ce pas que me masanga na kuti bana attend ça ka ya ba retard donc non yamba la moko excusez maman pour nga lingra moi quand nazo sala la kisana royamba la moko maman fandi royamba maman fandi maman rosa boy achie boy ils sont point ana ye ils sont point ana frappé ils sont pas on les a position ya kwiti ils sont point donc position on les a kwiti wala ya kwiti ce que na kwiti po na sala ngo show ce qui c'est mon caresse tendresse tout un peu babi caresse tendresse c'est un plus à bolingo ils sont point ce que c'est une caresse moi touya tu solo li moi caresse moi tendresse moi l'idée sous moi mbanga la mais est considérable moi si mususu ka meli kwiti to moi si mususu ka azana se ya kwiti et mususu éjaculation na to ko bois ka mai na bo moi si ekoma musika alors yo na position ti so ki yo salive et que yo bois qui c'est que okotika moi si na posa yo au sali déjà yo tiki parce que yo sala ki na position kwiti bon nabi na lobaki na émission la fois passée que na baki na siba to siba naka vous en prendre na zo siba yo poto siba donc on fait ça toutes les façons que yo po boaka ngapi na boaka bon on a moment à caresse yo na pesio nani briefement par rapport à kwiti pour ça que non pour banda ko siba faut ça la nini yo na biso que non ils ont un moment mususu essayer nga caresse ils ont un moment mususu essayer nga caresse mais na moment où ya caresse vous en prendre tout ça ça tout c'est pelisa nzoto to ye to sibani na sibio yo po sibinga to sibani c'est diso nga na boaki liboso yo non le boaki te na ça des fois yo pour ça ni boaka lisusu. Et c'est ça. Bon, pas moi, je préfère trop positionner. Tu y a ça la trop positionner sur les moi. Oh yo c'est plat non, on a venu que non à tout tu vois puis zone yo puis mes positions là maréchal sur azana moi si donc obligé rater. Ça 886 positions. Oh là là, mon boss Lamine, en tout cas plateau indi à maréchal qu'on le battait parce que bana poto to bana Kinshasa balinga monde entier balinga quoi apprendre 886 886 positions. Est-ce que ma position peut comme déjà na 886? Mais na bengi maréchal, benga maréchal. Vous si bengi timo to benga maréchal, on battre comme on peser comme maréchal. On peut ça soit 5 positions mo eza moi makasi penza to pour 886 to zape na ba minutes na plateau na biso do moi to développer nyo sur ça to peut ça soit 5 positions. Est-ce que nazo linga kunina ça des livres. Na ça des livres na komba position tout ba o ba na manque ba position ba komela ngana la kisa bon même ba position na WhatsApp ba na tindi la bango ba position pour la moni bozo bandera ba position c'est moko dans mon temps ka position akomela ngai na rotindi la rola kisa ba nouveau po nga chaque jour na découvrir ba position chaque jour donc recherche na ngate ba position nga sans libolo non vivre terre. Oh là là maman nga sans libolo nzamba yebi nga sans libolo vraiment tout libolo tout ngai Steve Labe malembe po inviter nga comme bangisa ngai loba maman na bisoko tout libolo tout ngai vraiment libolo de yo 500% ne peut marcher pour na libolo maman na bingai kutu ngai ko so représenter mboko mais na ça da journée ya ko sibana bon to sibana kaka donc papa na maman to sibana de to kipete oh là là merci. Oh, donc merci beaucoup, merci beaucoup vraiment. Na poto. Na mona na tala ba film même sur le monde ba journée ba université ba la ba caleçon.
on prend biso ngai pema président yo kanga bachaka ministre aussi ba na mboka oyo vous comprendre au moins de ko to aussi ba ne ko mata na mboka oyo o même ça nzambe na plateau to eza na se po to eza likolo to sibana na bien ye moko mutake so bibo kende bo panza mokili albaki ngote oui remplissez-vous mais la bibo sibana pour to rappeler to sani Faut si banane. Pour te rappeler bleu quoi qu'il faut si banane. Faut tali bible né le babo le bende eboki na mino si bana. Ngala le bien. Non oui bandi. Ah bien. Yemo yementa le baki ngo. To tanga bi amplifier vous. Il faut photo tani to si bana. Tant aussi bané to se remplir. Donc ngai po na ngai et le ko si banizati. Merci beaucoup to comme da ko chité. J'espère question les capi na persité ba téléspectateurs na biso bazoyoka est-ce que ko pesa biso 5% moko oh un mususu ezana mobali mususu abandi rapport sexuel na retard ezana mobali mususu pe asibara na yeme amona asibara me ba position mususu ko pesa 5% oh et ça là que moi ça yoka bientôt 5% oh yo sepela kana to 5% oh mobali akoki ko sala pas moi si oko laksa biso bon tout ça là ba chambre est différent ba chambre est différent ba mettre est différent ba position oh non là qui ça par exemple dit aux aboy bien balassimation de bayembe pe na moi si voilà non faut dans la 5 positions oh c'est difficile oh ba tout sous ba yebi na nti vous comprendre on a bien tout découvrir ba position donc nga musa na ngeza chaque jour kola kolamuka na nga la pamba te donc tant avant la fana yeba et le position ni yasika oh fona bimisa lisusu pourtant moi c'est roya pour moi c'est na chaque jour tant wayaka a découvrir a singa bia papa yo so biloko ana moi si bon nga de likombe ngaza likombe te Nazali combatté. Nazala moi cité mais on va passer. Bon, position yango. Par exemple, caméra on zonga bien. On zonga bien. Si la besoin bien comme la image qui mise la ngai quoi. Nini oyo. Qui mise la ngai. Bon, net position haut. La position mon boy. Maman oya. Acheter boy. On va ça bien. Après il faut un maman. On a un mamie. Tala ngumami bo. Bozomona? Ah, to mona. Na makona, tala makona nyoso feza. Cameraman wizo la nga image. Libolo yango. Libolo yango na kati awa. Yo sikoyo oye. Osa boete. Okotisi makona kati. Okita. Bozomona? Dokita. On est la première position. Ah, merci. Deuxième position, ils ont la position moko. Quand la position na moko wana. Si la position bien, au cheboy. Au moni. Poto qui baba na poto mon nanti bo mon na ba bini par ailleurs oui. Libolo. Ah oui. Libolo yango. Première position, même position, on a ça la boy. Parce que oyo obaluke lié na ndenge ya boy. Okiti. Pour ma connaître likolo. Yo aussi okiti. Ya physique hein. Ah, wana yeka na position zaki na. Wana position na bon. Pour moi c'est zaki. Soit zalaki, on prend. Toi les bosons na zaki na boy. On prend. Toi on va aller au tourner. Ah oui. Na koti si makona nga. So na koti makolo, ya na okita boy et kota. Dans le kota makoma, abo mafu ça boy. Okita. On prend. Wana deuxième position. Troisième position mususu. Ulali. Olali yo muyo mubalo olali. Olali ye alale yo ngunzama. Alale lo boy. Yo la yala lo boy. Yo mubali oh alali boy mubali hein. Moi mbala lali. Mbala lali. Yo moi si angunzami. Uzomona? Angunzami ya panza makolo. Libolo gaga meramen. Zoma libolo. Libolo la piango. Libolo yango yo. Yo okoti. Omona. Donc okoti boy. Yo c'est loté. Ye akita sani. Amata. Akita. Ba mambo ni par ailleurs toujours na poto na poto. Donc on a deuxième position. Troisième position. OK. Ulali. Ye amati likolo. Amati likolo yo panzi makolo. Ya koti okoti ici. Vous comprenez? Donc mati di katekoti. Toi li katekoti yo c'est loté. Ye moko. Même ballon phase sportif ou comment? Mais la bien. Mais c'est une position difficile. Et c'est la position difficile on appelle si yo.
pour bato mususu bayebite. Merci vraiment Maréchal, merci beaucoup. Ah oui. Dans ce topic on continue tout on comment plan découvrir ma position oyo. Donc tout lutter pour changer ma position. Talaraka. Donc, on a ma recherche, non, c'est que je lutte quand même. Non, lutter ma carte, maman. Merci beaucoup, merci à tous, Maréchal. Merci vraiment, merci na poto. Mais la maison, oui, ça 66, hein? Ah oui, merci Penza na poto, merci na monde entier. J'espère bien mon qui Maréchal parce qu'il a l'obéi à sa Maréchal. Donc vraiment Maréchal, en plus il y a Libolo. Donc merci. Balou mambo toujours Rozoango wapi ni par ailleurs toujours na poto. Donc nil par ailleurs. Il y a un pose là on a toujours beau s'abonner na poto. Merci hein Bambo Tebela mon boss là. En tout cas merci beaucoup. J'espère que tu continues que sous malamu tu continuer sous j'espère que battre ko même sous non mbalaisi mabo s'abonner parce que beaucoup na Maréchal en plateau na moi aussi avec 866 positions. Donc nous ici un caméraman na biso ou bien caméra tous attend à 6 piles. Donc tu rejoins sur Maréchal, tu rejoins sur le plateau avec moi ou bien débat ou bien 3 basses ou bien 80 ça dépend quand il y a des monde naie na pesi bambote na ngai belé tu comme déjà cité vers la fin, tu comme déjà on est sous émission na biso na pesi bambote na ngai belé na Deborah Sungu, bambote na ngai e belé na Samine Dombas, bambote na ngai belé na Kabose Bulembi leader na ngai bambote na ngai be na mama na ngai Shako wa salinga lelo nazala o nazali bambote na ngai belé na chef na ngai Landrine Lando bambote na ngai belé na Ben bambote na ngai belé na David Smith de Prétas bobi pe na ye kati ya tongo soki yeti donc mawatro bambote na ngai belé na ya Willy Matuka bambote na ngai belé na Ndaya Mayele de prix Angleterre na pesi bambote na ngai na bino nyonso na ba o na bosanité na lela bino ya trop na ba o balinganga tanto nga linga bino makasi na linga bino talaka mokilango za na mo ya nsambi vraiment c'est pour mon natangi tu sais que zo so la mabe so mon natangi na ngai tu sais que o so disanga mabe to o so la mabe c'est que o so la mabe mo so yeba o so la na mabe po ani c'est pas mon naboua qui sait que na flash pour comprendre que non o so la mabe mbala sima so la bien donc o alinga zo biso azwi biso na plus 243 on linga zwangai azunga ina plus 243 et on sous question et on sous motuna et on sous demande ozunga na plus 243 84 021 71 23 plus 243 84 021 71 23 Maréchal on a déjà to comme kokoma déjà na suka émission na biso siko au conseil nini ko pesa mibali to basi obakoka kama mbosi banati bon le bino abani na boy merci na lobi boy bato ba comprendre ma position dans la laïcité. Ils ont abandonné sous la classe, ma petite théorie à comprendre, mais comprendre la pratique. Ils ont abandonné s'abonner toujours. Na to ba bengi singa lisusu na moisi. Moi tout dans la pratique. Na ko laxa bino ba position avant na côté na position na position on laxa bino na moisi pour comprendre ngo bien. Pour muso ba ke Maréchal ça li bo na comprendre ngo te na comprendre. Tant moi ça aux alande on comprendre ngo bien. Bo s'abonner ceux qui moi ça za na ko laxa bino toujours na poto toujours na poto bo s'abonner bo mona ba position wana. Na elobi boy. Papa, maman, yeba kosiba, eze loko moko, non, jamais vu. Libolo, libolo leki shawama. Libolo za mystique. Yeba kosiba, natama ba kosiba, nazo na mobilité, nazo na tous les deux. Maman yeba kosiba, papa yeba kosiba. Ngai Maréchal na esi bino bokeno, njozo mona nga boy, vina kosiba na kosiba. Donc moko balonga aussi bana mokilio dans AVC mba moko donc faut to siba makasi donc faut to siba faut to ya aussi ba emata on prend to ya nabi to ya ko siba ya dollar ti to ya ko siba faut emata ba to siba na tango do siba ndi sala nga bien so bozo siba na ta kipe ba changer pe libolo na 40 ou 70 oh nabi to libolo faut emata ma on pas emata so bo siba na wandi nga Maréchal na to sepela makasi donc bo siba la vraiment bo siba la so na yeba ça que na to siba na de sala nga bien so na mutu mo viola ki mutu nga sala nga bien ba siba ni oh là là ba violete merci Maréchal merci bon moi ba mbote to so j'étais déjà na pesi vraiment merci na tout balandi ngai o balandi nga susu na émission bo benzinga pour la deuxième fois na sepeli donc na yesi na beti CT na boza toujours abonné ba yebisinga ba ko benga nga lisusu na ça se pratique boya bo mo na pratique bo sepeli appelé 866% au niveau lobela na ko lakisa bino yango on a besoin à position insika abenga nga na numéro o ebimi na ba écran na ba nini na bino bota numéro wana bokoma ngo bo benga nga na numéro wana na pesi chance de vie dingi simbote na pesi Jordi dingi simbote
oye famille dingi souvent la balinga mingi Ah bon? donc on appelle si Steve là belega cameraman mbote na moi si na maman Denise bango ba siba na kapiawa si vous l'avez image vraiment ye asiba kama kasi mo mbalo na bi niveau na ye ye mo na bi ma niveau na ye bo siba c'est yebi fona yambe suna imbi non mais yebi nde ko siba ayebi ko siba so na bi yebi mutayi ko siba c'est fondima so na bi mutayi ko siba fondima nga za maréchal so na ndimi mutu mo bo c'est fondima donc na pesi koko luter zambote na pesi aimer luter zambote na pesi fe na ngai muski na kata kinkoli na pasa na pesi mbote ya trop donc nga mo na mi pesi mbote non comme bi non on fait la kisabangu kambala moko merci on a besoin d'anga ya benga la numéro on a besoin de position ma nouvelle position benga la numéro là vraiment merci beaucoup merci Peyo na Yope Maréchal bambote na ngai mingi lisusu bambote na ngai mingi na Yaouli en tout cas sans oublier Alain Massamba bambote na ngai na bino nyonso Kinshasa Bruxelles Paris monde entier on nyonso botala babi pour s'abonner toujours na chaîne Malamu place pour oreille Malamu pe ya kitoko toujours na poto babi nulle part ailleurs ya boye bazui wapi toujours na poto na pesi bino bambote mingi en tout cas to les labino ya trop to les labino fort merci beaucoup mon boss Lamine Devo merci beaucoup merci bye ciao ngala pesa mi devo mbote na bosa ni pardon la mi devo coordonnateur à poto na pêche mambote makasi na sepeli na pêche mambote c'est mon boss merci beaucoup merci bye gros bisous merci bye na bino nyonso. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout vous a Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est belée, il y a Congolais, P.A. Congo. Parce que belé va bien du nord au sud, de l'est à ouest, va bien besoin de sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, Vandi, tu dis, mais c'est la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plates, il y a possible, ça va client, là, non. Donc, c'est la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belé, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez belé pour Benga, pour les décodeurs à Sepela TV. Maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les papa, tu as dit binope, tu as dit chaîne de sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binope, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour aussi pour la kati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.